Bonjour, bonsoir, bonjour et bonsoir. On a sali vidéo vite fait parce que on a pu tomber qui na COVID-19. Na sali presque ba traitement tout ndenge bato bazoloba parce que naza na ba médicaments presque tout oyo ezosenga oyo ezali huile de bicalpitus na somba na pharmacie oyo huile essentielle de bicalpitus yango na somba na pharmacie naza na citronnelle de Java bio na somba na pharmacie naza na ba doliprane naza na ba vapori naza nango naza na Vitago naza na ba oyo presque nazo ici na utiliser presque tout. Après nazo ki susu ndeko moko ebisaka na bino, il faut que vous allez na plante oyo, je pense que boye biango oyo basali la kinga yango ya mai nango, donc basali nga ya mai nango yango yo, donc plante boye biango na somba yango place ndeka na ba recommandation. Donc le nyos tout on a utilisé pendant au moins 2 semaines yango et simba quitté. Mais tant on a eu solution ya masuba, tant on a meli masuba nde na sentir na biki. Donc na pour na ndeko nyos oyo akotombe na COVID-19 avant ya aucun hôpital, c'est mieux au prier neno après ozuka masuba na yo na tongo premier masuba na tongo omeli yango omona bien un changement ngai ba sequel nango salinga au moins 1 mois na banda oyebangote na yeba kiteke eza yango na banda mona nga normal tant on est ressentir yango vraiment bien parce que comment qui n'attend moko soki na lali pongi nazo kokola mokate et nazo sentir fatigue moko du jamais vu. Donc soki na lali pongi pona la moka eza tout un problème. Na sali ba solution ba mélange nyos tout maramu nyos somba oyo somba eloko oyo somba oyo na sombi ba médicament na sombi presque na zui eloko moko te, mais na salaki au moins depuis lundi na liaka te appétit ezate na bandeka kolala parce que et aussi ça appétit nga siko bande osala nga na sens que soki na lali nazo koka même pas kola mokate. Bon elo na sala ki el boso na boya ko kende hôpital parce que hôpital les gens na makambo ebele, hôpital ils ont la biloko ebele na kati kuna et na sali vidéo pour na koyisa bandeko masuba nde bikisinga soki na telemi nazo loba eza masuba nanga moko nde na meli yango. Donc ba solution nyonso yo tozobeta masolo ya kosala ba ben na sali yango pena parce que oyo bomoni ezali huile essentielle de bicalpitus na solo na pharmacie yango bakomi yango awa na bic mais eza yango oyo ezali citronnelle de Java bio na somba pe na pharmacie oyo la doliprane nyos on a utilisé yango, on a utilisé la citron, on a utilisé aloe vera mais là même mai nango yango yo makambu nyos tout on a utilisé isimbite. Donc et loko sali vraiment na telema na loba eza masuba yango ndeko soko so sentir ba sekele biloko wana eza ko attaquer bato d'une manière ou d'une autre netinga et attaquer nga mingi na fatigue et attaquer nga mingi manque d'appétit, fatigue
eza pe eloko moko soki oyoki yango mbala moko okima mbango na hôpital te parce que soki okei hôpital kuna nde eza pena quartier général ya badémon parce que eloko oyo eza te ke moto apesi yango moto non eza biloko moko eza biloko moko ya mystique eza déjà programmé na monde ya mystique eye kaka kosisa bato so nasali video vite fait na awa naza na masuba sikoyo te parce que namelaki masuba ya tongo masuba ya liboso masuba liboso namelaki ya tongo yango nde esali ke nazwa force naloba na telema mpona ndako kotambola te donc ndeko nyonso oyo akosentir ke aza bien te masuba na yo moko ya liboso ntango olamuki na 6h ou 7h ozwi masuba na yo moko omeli yango soki omeli masuba no moko 30 minutes c'est beaucoup okosentir mbala moko changement donc bato mpe bazosalaka baben na biloko oyo napekisi nanga bino te bokosala yango parce que nga mpe na essaye kosala yango plusieurs fois bon namonaki pene esimbaki nango te parce que appétit ezalaki te nazolalaka bapongi na perdre au moins 10 kilos na perdre au moins 10 kilos parce que eloko ya attaqué nga ça fait 1 mois na bandaki koyeba te ke eza yango ntango naye koyebaka eza yango tout d'abord nalongolaki na kobanga parce que eloko ezoboma bato liboso eza kobanga parce que soki olati déjà kobanga okomi kobanga banga yo moko nde ekopousse siko makambo ebele en plus hôpital mpe eza eloko moko kokima mbango okende hôpital te parce que soki okima mbango na hôpital on dirait hôpital kuna eza pena quartier général ya bademo parce que ntango azoyesa bato ke tozala confiné l'état azaka mystique ayebi makambo azoloba ayebi milimo nini ozotambola na misu oyo okomona yango te eza ba esprit yango nde sikoyo ezolayela bato mingi pousse na hôpital parce que soki deja okomi na hôpital ntango bademo wana bazocircule mpona kozwa baamo bango baza nango besoin automatiquement okota na liste wana donc nga nakendaki hôpital te naboyaki deja okende hôpital parce que nayebaki milie wana ndenge nini ezali nayebi yango nakangama nanga na ndako mais nasalaki basolution nyonso oyo bato bazoloba nasali presque tout bomoni so natieli bino bakisi oyo mpo bomonaka eza basolution oyo bandeko mingi bazobeta mpe masolo nango nga mpe namekaki koutilize yango nasali mpe basolution wana namoni esimbi nango te mais eloko pene ebikisi nga etelemisi nga elobisi nga epesi nga kutu apeti ya kolia eza masuba na nga moko nameli yango donc sikoyo lokwa toujours déjà 18h nakomela masuba te bokanisa teke nasali yango kaka mpona prouve bino te namelaki masuba na nga moko eza poison te eza nango normal et tant nameli masuba nde na sentir changement donc nasali quand même vidéo oyo mpona koyebisa bandeko ebele soki osentir faiblesse osentir manque appétit ozoyoka baétouffement ozoyoka mosusu ezosalaki omona ozoyoka esu bien te na matoi moto ata ozoyoso likambo ozoyoka bien te biloko nyonso wana eza basymptôme ya covid-19 donc soki osentir déjà ndenge wana eozala bien obanda déjà komela masuba na yo surtout premier masuba ya batongo à partir ya 5h 6h 7h soki olamuki otia yango kaka na bokal moko boye omeli no normal kobanga no mpe yango te donc eza nango bololo te eza mpe mabe te eza normal donc nga kutu natiaki yango mpena na verre ebele nameli yango mpenza ebele ntango nameli yango 30 minutes après nayoki mbala moko nzala nayoki mbala moko mposa na telema nayoki mbala moko mposa kovanda donc nabandi kosala makambo nyonso tout mais à part kaka na perdre au moins 10 kilos na perdre au moins 10 kilos so botali même bag nanga nalataka oyo ezoserenga ekomi olongwa yango mona liboko donc nakondi mpena so tali même bomona même misapi nanga eza vraiment ya kokonda misapi nanga peut-être eza ya kokonda nazala boye te bato bayebi nga bomona misapi nanga eza ya kokonda donc nasali ka petite vidéo vite fait mpona koéclaircir bandeko parce que communauté na biso tokufi mingi na maladi oyo eza eloko moko soki yo obiki na eloko yango kokanga mpe monoko te mpona koyebisa bandeko mosusu oyo peut-être batombe nango bameka kosala oyo osali donc ngai basolution nyonso nasali yango pendant au moins 10 jours soki otali oyo pomade oyo naza na mibale mosu yango oyo kuta eza ya sika no nasimbi yango te oyo pene eza ya sika no nafungola yango te eza ya sika no nasimbi yango te mais oyo nde naesaleli yango déjà bon oyo déjà mpe nasaleli yango bon neti oyo soki otali huile l'essentiel de bicalbitus yango eza déjà katikati soki otali bien na kati bomona nasaleli yango déjà mwa mingi
Et c'est commis déjà impeccable. Bon, moi, presque la moitié. Et on a salé la mingi. Bon, oyo. On a salé la ngopé. Bon, bah, de lui prendre la mêlée en presque belé. Et là, au monté, bah, médecin, bah, qui sous bah, oyo. Ils ont antibiotiques. Yango yo, na sombi yango kutu na touché pe déjà yango. Et là, au monté, bah, il s'en va bi oyo. Nini oyo. Aloe vera, salade, boy, tout. Et c'est l'angle au monté. Donc, et là, vraiment, pesinga et force, et bikisinga. Et ça m'a souba nanga mon ameliango. Donc, ce qu'on me dit ma souba na yo moko, au sentir changement. Et aux amalamu mingi, bandeko, bozo yoka déjà, boza bien te. Attaque tous no malamu, na webi sabino vraiment aux amalamu mingi, faut me la masuba. Parce que, masuba, makambo, masuba, salinga, nandima gite. Nanda yo kaka masolo nde bato beta mais tanga mona meki yango na senti vraiment que ça vrai médicament. Donc et ça réaction nango et sali na zoto nanga même pas 30 minutes tant na meli yango ba mona sentir que et sali na malamu. Donc yando moni vidéo na sali yango bon biloko yo peut-être na koki nanga pe okabango to e ozana kaka pour izaka ba kishi même ça va maintenant à part ka santé moi au moins 10 kilos tala ku liboko ndé koti. Donc, au moins 10 kilos à perdre, hein. Mais aujourd'hui, on a vite fait. Donc, confinement, ils ont bien, mais la maladie, on peut vous en faire mais place c'est que vous tapez au ébatté. Donc, ce que vous sentez en gros, que vous êtes dans l'hôpital, il faut tout d'abord, il faut prier. Deuxièmement, vous allez paniquer. Troisièmement, au bandit, comme là, c'est comme un soubanayo. Parce que ceux qui déjà, ou c'est paniqué, n'est-ce pas, au hôpital. Kuna ezali quartier général à Bademon. Kuna pene ezande blague te. Soki nzamba fungolo miso moni hôpital nenge ba hôpital ezali au kima Bademon baza plein kuna bazo donc baza vraiment eza abattoir. Donc baza vraiment pour éliminer bateau mais na miso bo moto bo mo nango ezate. Ya on moni il faut pas ko précipiter ko kene na hôpital parce que kuna eza quartier général à Bademon ngal ko na yebi na ngango na ko kende te na boya kinanga. Na mérite quand même qu'on résister. Nga pena pona bela izaka pasi. Donc depuis na bela depuis 98 en plus pesa qui maladie te na sala d'accident. Mais ko bela pena maladie ke na la mukate izaka oyo. Et ça li que vraiment so na lali na zo ko la mukate mais depuis na meli masuba na tongo tishikoyo na moni quand même changement salami donc moni na ngana sala vidéo pour na ko signaler bande ko nyos tout au cas où au tomber victime à Covid-19, cause à la panique, t'es joué à Masuba, nous bandons mais la Masuba au moins on parle mon changement. À taper au sentir aux en côté, ils ont malam mingi, il faut mettre la Masuba parce que tant on a mis Masuba, on a senti respiration nanga, ils ont normal, on a senti mbalamoko, poumon nanga, et comme il dégagé, et on a senti mbamo, on a joué force, moko bo on a zaki nangote, en plus on a senti mbamo pe na comme un appétit. Parce qu'il n'a comment vraiment étouffé, mais n'a pas eu ça n'a pas tout été, n'a pas eu une gâteau sur la tout été. Donc, tant on a mis ma souba à sentir et dégager ma poumon nanga, et ça linga vraiment malamo comme malamo, et ça bien ma souba vraiment il faut mélango. Koyo ganongo qu'elle était parce que mon tout ça mon ma souba nanga te, chose en a besoin bikamela. Donc, et ça malamo mingi, si quoi vraiment respiration dans les zones normales, ma ramener sur les zones normales, si on a présenté un médicament pour mon accueil, n'a qui vraiment la maladie wana. Na meki ko utiliser na meki ko ça la solution au bande konyos tout bazolo ba il faut que ça la boy il faut toucher boy il faut ça la boy tout ça la boy joie plante aloe vera ça la citron ça la boy nyons bazo ça elanga makamu nyons tout ezaki nango d'accord mais et simbagete ata ba ibisinga babi kota ben chaba mai na bande ko sali lango bomoni déjà huile oyo l'essentiel de bicalyptus oil donc bomoni on déjà commis la moitié. Presque la moitié dans le bas, presque. Donc cela veut dire dans d'autres on a maille à moto, au jus à citron, au poche à citron bâché, au jus au tché, au jus bloc belé au tché, au misipinde ton ça système na kini. Tant au bima, au jeu comme moi bien. Et après un certain temps on a ils ont dit qu'on est zalaki. Mais depuis la meli masuba depuis 7h du matin, tisiko to komi 18h, na komo tambola, na komo ka posa na mela mai. Na komo ka posa na lia mais avant na zaki na ba posa na te avant pena même ko lia ko to ko tambola surtout ko tambola donc ils a soki na laliko na zo tala na nga nyos tout mais na zo ko quand même pas ko bouger donc appétit ko tu ezalaki na ngote
talaka ke na perdre 10 kilos na kilo nanga na nzoto nanga na perdre au moins 10 kilos mais depuis na meli masuba nanga moko na sentir vraiment que siko na komi dégagé donc et aux amalambo mingi na bandeko ba olanda vidéo bo partager ngo pa bandeko mususu eza pe ngai eza voix nanga na mili akisi nanga nzoto nanga te mais bato ba yebinga ba sentir que zanga parce que na sali direct on na Facebook nanga moko et on nomoni partager yango yebisa ndeko nyonso tu o yazo sentir que za bien te ambela masuba na ye et obikisa ye parce que masuba nde salinga na sala vidéo oyo masuba nde pousser ngai na laksabino ke ngapi na ndo sala ba kir comme tout le monde mais dans une solution te na ba kir na ndo sala et le sali que solution na zo changement total na nzoto nanga na sentir vraiment que fatigué longwa appétit langa ezali masuba o na meli donc et aux amalamu mingi to sala ba kir nango surtout masuba ya tongo et aux amalamu mingi. Merci beaucoup. Nasuki Awa, je pense que tout le monde en a prochaine fois. Zambé moko yebini ngazo batela. Donc babilo ko nyonso tout yango yo na ndeko sala la solution toucher boye simba boye zoa boye tout yango. Donc il s'est ngolo monter. Mais masuba nde vraiment bikisinga. Mais masuba ngo pe na mele yango menazo continuer toujours. Ezaka te ke non meli yango lelo tiki non ngande na zabo nasi na obeta ngo ti fin mois loko ezana ngo loko ke osomba ngo pe na pharmacie te yo mo zana ngo na nzoto na donc na obeta ngo mois mo pimba on attend parce que na moni pene salinga bien d'accord. OK allez ciao ciao.